massivement na RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Beau sabonné. Banquier Baye va s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner, partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko yango s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Show TV. RDC International. Bonne information sur les musiciens. On continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne à YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther, Razer, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner Awa. Yawa, this is your channel. We try to segment with the rest of the International. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous me suivez. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Yann Yung, les restes de l'éternel. Quand on a message dans le Belabino, vous avez toujours abonné à la chaîne Abisso parce que vous n'allez jamais décis par rapport à la news Autopé Sarabino et puis l'information Autopé Sarabino n'a tant Autopé n'a tant encore réel. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Moko Basala Nzambe Oyo Basimbi Congo Oyo Baoningisa Congo ndeto yambie lelo tokoyeba kotu naye moi ma question mingi sur vie naye et puis sur ba collègue naye ba buzo ba o ba osala parce que to benga ngo buzo ba po et tozo ba société différente entre ba païen na ba to ba osala nzambe na ndenga solo donc yango wana toko soit temps ebele ya kosola ngo naye mais na nga moko pété le na plateau na zana concert nga autre représenté na émission ya lelo déjà nazo saluer bonjour et puis l'homme de Dieu bonjour. Bonjour papa journaliste. Santé boni. Santé malamu nangolo nzambe. Parce que la concentration boisani concentration boisani. Comme d'habitude musala auto salaka. Isaka musala moko zaka facilité. Isaka musala moko il faut tous aller beaucoup plus concentré pour mutoto yoka na matoi na biso à n'importe qui. Surtout doit concentrer comment yamba voix auto na matoi na biso. C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà Seigneur Jésus-Christ de Nazareth passe avant de brûler pendant ba étape c'est pendant tout nos questions oyo comment na yo elinge loko ayo ko se retrouver pendant ba bar ba boîte net baninga sous ba se retrouver mais yo oponi kaka na moment où c'est l'ensemble ni n'importe pour ça yo. Papa journaliste na ko aider yo na motuna otuni ezate ke na poni te menzambe nde aponinga autre peut exemple lobi ke belé ba se retrouver na ba bar ba se retrouver na banganda partout te mutu ami pona makate nzambe nda ponaka mutu nzambe nde abenga kinga na musala oyo yango na se retrouver na musala oyo. Merci beaucoup. Mais apparemment bino so vraiment baraka nzambe nda ponenga mais makambo sala pe il accepté que nzambe nda pona bino soki okomolo ba makambo bosalaka wana na ebité punde tsinga prophète des nations ngomba na ngomba tango lobake bino basali ya nzambe ngai déjà okutanga na eloko nini to omonanga na eloko nini ya mabe oyo oza ko mettre donc oza ko kotsa nga pe na kati ya ba penser na yo ndenge ozo kanisela basala nzambe papa. Apparemment prophète tout na bongo parce que yo poza moko basala nzambe makambo to lobela peza moko basala nzambe kande ba osala question oyo uti pende pas président Luzomba na kati ya South Africa second hand shop normalement to bande ko yeba boso ke différence entre ba païen na ba sala nzambe zaki boye mais lelo tout le monde est sous différence entre ba sala nzambe na ba païen et loro ba païen ba osala yango mona ba sala nzambe ba osala suki ba païen ba okanga yango ba nzambe ba okanga ba sil ba païen na chrétien te mama po bino te to pesa kaka exemple pour ba nzambe ba comprendre
Donc, différence wana o Bible loba qui est la différence entre bana nzambe na bao bao c'est la nzambe te différence wana et kenda wapi et souvent na ndenga ba Yesu Christu to pourquoi tout le monde a un souci na ko répondre yo na mutuna na oyo otuni papa omoni basali ya nzambe bazaba batu oyo ata et pas tata baza juger nde mona bino ba nde oza komi lobela ke bino ba pagano te biso musana biso na se amoy oza ki côté ya évangile c'est bozo te évangile pourquoi pas évangile do te mama lamu mingi na pesi basala nzambe nyoso tu ya mboka na biso Congo mbote esika basa parce que évangile ezo te ya ma comme il faut papa vous assure je suis sûr tangelo ba prévo tozana ngo lo ba évangile ezo te ya preuve na kata musala nzambe na kata évangile preuve yo lukanini pe c'est quoi preuve preuve eza pona kotalisa ke basala nzambe bozo tambola mabe bible lobi na musala nzambe s'il faut ko sala divorce vaut mieux tika la libre mais to ko mona ba pasteur abali a divorce abali mususu oh bible boy makambo wana mais bino ba pasteur ka bino ba tuboko kote ya biso bozo sala ngo sko wana nyoso to lo bate to benga ngoni papa na biso lo ko mo ta bible si biso ke soki lo boko so mona mabe il faut kata koloba ezake soki omoni musala nzambe a divorcer na betaka sete makasi na bana nzambe noso ekomaka sujet na bino te so musala nzambe a divorcé ekoma ke boko motambola kaka na sujet wana ke musala nzambe a divorcé ki musala nzambe salaki a divorcé pona nini papa na lobi na libala nyonso tout ba problème ezalaka va ba bala na ba ko résoudre ba problème wana est-ce que musala nzambe kaka nde a divorcé to ba tu peux ba di papa na ça bino différence eza entre musala nzambe na mutu normal ezalaka ya titre ya ki pasteur il faut la moto yo ba ko respect ba ko établir o nzamba établir il faut la sans défaut te ce qui au commissi mutu sans défaut on commissi nan mais tel il est tel nous sommes sur la terre nzambe Dieu nous avait dit quoi nzambe ayebisa biso omoni biso ne tozaba papa tozaba tout hein tokoki que jamais ko se comparer na nzambe pour il faut to ba eloko moko. Donc, tokoki teko comme lokola nzambe à 100% parce que lui il n'a pas péché. Ya sali sumute. Moko ta kolobake na sali sumute pe moko ta kolobake non na sali sumute. Toza ba sumuki na se amoy oyo. Wala ndangai. To ba sumuki na se amoy oyo mais vi na biso na se amoy oyo saka ko tambola na crainte ya kobanga nzambe. Donc crainte nde toza ngo bosenga. Yango tu toteya bana nzambe zaka toteya bana nzambe évangile. Toteya bana nzambe bayeba ko banga nzambe. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important dans un morote na plateau na tika pe concert nanga atuna moi quelques questions azan comme ça na kozonga po na meka un peu ko tuna ba question o nazana ngo po le roi to yambi moko basala nzambe ba Congo il faut to tuna ye nyonso oyo bato bazolanda biso bazana besoin bayeba ngo sans plus tarder na petit ma sœur soko rosola pasteur. Bon pasteur, ma question na ngi o yambela nzambe na église nini? Père spirituel na les anani naza pour ça na ye. Merci beaucoup ma sœur ngai prophète Ngomba na Ngomba nazwa vision ya nzambe abimelanga na chambre na père spirituel nga otema père spirituel te nga père spirituel nga ye moko donc bima na ka boeka ma sœur na bima boete loka ne bo bakandeke te Yesu abimelanga na kata chambre. Ayebisinga ke papa telema fo saelanga musala. Nana ni père mama nga kotoma nana ni père spiritualité nga père spirituel nga yemoko Adonai. Na mone ko bimelanga azamot. Omona okabakana itala onga na mona bino mona ngote. Baba nzamba za moto mutako mona ete sko yo mona ende. Abi kasi na ba abi na mona moto bimelanga na chambre. Mongongwe zobima. So ezaki yongo pakata mbongo masia boko tabo compliqué ba sa nzambe to mona passe na musala oyo zamba bimela nga na chambre abisaka mosali nga telema prophète tonga bimela nga lelo lobi na matingomba webi onga na yoka yoko supporter mongongo nzambe okokatse masia okokatse za kilo mingi bref na père spirituel te
père spirituel nga yemoko mutabimisa nga yemoko atelemisa nga bisinga bima kete évangile kese ya ngai na biminga wana ngomba tongo na kiti ba miracle tala na baki na omoni mboko na bouger mboka o ngomba na ngomba ye ma sœur ngomba na ngomba ye prophète de nation ngomba na ngomba ye na ye déjà le prophète ngomba na ngomba to ba msuba ya fire 3 fois yo ye na ngomba pourquoi ngomba na ngomba ma sœur omoni ngomba na ngomba ezali yango mona ka biso basala nzambe bele to mata toujours ngomba tukena koluka nzambe likolo ngomba parce que sa place oyo to solo la kana malamu poto to kita nena bona otsi ngomba na otso kita ya pa lonte yango mona na banzambala boedo nena bona dégager banguya mo bankusoma na dégager omona na beti na solo na mona mama nzamba otalisa po na vie na yo tikaboy masi akoseka te omoni ngato lokoma na ba dimension tala na ebite ngana prophète ngomba na ngomba eza o nzambe alobela nga to nzambe bimeli nga na chambre nzambe alobeli nga mwana nga telema osalela nga directement ebisinga ke na poso sola na yo matela nga na ngomba na tongo na lungwe na katsa ndako na matingomba to na matingomba na kesiko koyoka ekolobela ngai okaka tempo ayebisa ko matangomba ya ngwana mipesa kombo prophète ngomba na ngomba tongo na matingomba na yoke na ngomba na kiti ona sala ki na mokili oyo batu bamona ki ba miracle ba beli ba beki ba kufu ba sekui ba kakatani ba kangolami ba aveugle ba moni ba baba lobi na poko après campagne nzamba lobeli nga lisusu mwana nga zonga na ngomba na beta ngomba 2 fois aller retour ya masera masekita macho kitio machiso na mati na kiti apena sentime na bika oui c'est que nzamba lola na yoka ye mingi na ngomba so ata wana problème ngoso wana problème na mati ngomba to na kita oza solution vraiment donc ndé pena na zana sur vraiment problème na nganya so zi ba solution te ma sœur no saboye zamba lola azo a côté déjà ba problème na yo a côté ba problème na yo pone na zabo na zo mona ntala o mona mutu na yo na mona makambo ebele cela veut dire que nzambe ina sabon o la kisanga déjà na mona makambo ebele la katsa mbutu na yo tika na biso ke bible e biso bien sûr que tout ce qui est révélé condamné mais tika ete nzambe o ya kutani singa na lelo oyo amoni sanga oyo la kisanga so na peso lisakolo oyo mais prophète beaucoup m'appelle ba escroc trop ebele ba bima na balabala ko pesa ba prophétie c'est aboye yo boye escroc to ndima nani to kotika nani en plus que qui prouve que oyo zoloba yango nde ya solo ma sœur TV za radio te vous êtes journaliste otambola na équipe mobimba oko otambola partout otuni prophète ngomba na ngomba oketi na kati tonga otuni ba yebiso ba miracle on nzambe ya lola wa benga prophète ngomba na ngomba saka na kati tonga tokoleka na TV te poto kosa batu na auto sala te auto sala ke saka toujours musala on nzamba bengela biso yango to sala ka toujours ma sœur tina sola na yo boye na mona mbunzu na yo nzamba hotel sanga na mona bakomi LIBA na otuna nzambe za nini nzambe sili selanga phrase wana za nini mais na so ntisi ko nzamba selinga phrase wana te mais na yebika ti ya fato ka bona nzamba osisilanga phrase wana pe o mona ngo ekokisama na vino po o douter mama ndamba douter te masiya ngaba manzambe mutadute changa kanda banza bolimbisanga sir nakolobelo mabe po yo ka onga na mona yo douter echanga ba tener na kopinga mabe na plateau banza bolimbisanga ngako kabo ete na yo ka tala omoni vo nzambe ya vo nzambe ko supporter ngote ma sœur vo nzambe yo kango te vo nzambe shofaka siko onga na mona onga na yoka yo siko douter nango ma sœur banza bolimbisanga wali boma te boy prophète mais ola ici bena identité bokoma binoka ko fingana boye pour une prophète frère na bandela kelo combien de fois na bisaka bino frère bok
tala omoni musanza me ya pasi to benga na ba mili omoni milimo to benga na ezonga na ba famille na biso sikotango na peso lisako tango na loba no loko yo contredinga yo betanga libaku na finga mabete fana finga mabe so bige pastelité à kanda zo lukisao depuis ça l'émission boya papa na lobia na yebisaki yo na mission toleka na yebi ete yasa pasteur ngana prophète na legi mninga papa na repeso ba différence ba sa nzambe tu ana ba prophète tu ana ba pasteur tu ana ba bishop tu ana ba apôtre tu ana ba évêque on comprend yasa pasteur asuka na ki pasteur est-ce que ya ko mama mutu prophétie bese ko kisami il y a le biso beaucoup ten borobeta na makofi frère wana na yeba ka ete na tika pe ko mona ete na yebi ete so luki makofi to beta na makofi na molimo pe to beta na makofi na bonzoto ba mui ba prophète na pasteur ba obunda toza batu frère toza batu ba bozaka batu c'est botika mno côté ya frère na lobi oyo salaka hein bonga zayo na oza mutu ko ngai papa bonga malola bimelanga ko bimela pe yo abiseke papa tika musolo keno selanga tika na obunda te na ofinga te mais oza mutu bino batu na bia yo elinga message ke atini message ke soka moninga est-ce nga lukile makamba bana nzambe bola na prophète ngoma na ngomba pasteur wana na yebi ete atini linga maloba ke soka moninga ko bundisanga ko betsa ngai menga na mosala nzambe yona lobi ke tina na lancer message ona yebi yote mais so na kutero simbinga na nzoto to kabola ngo un coup na bonzoto pe na molimo to tasiko na molimo ngana ke ngomba to na kita na komise baba un coup makofi wana yo mosala nzambe mtolo papa nzambe omoni nzambe ye moko akuta papa to marcha na kata bible tango akuti batu ba teka liboso église akoki pe ko loba na bango kete bolongola biloko dans le calme bolongola bokende na ngo liboso église te mais réaction des akandeni apanzaka biloko azaka na kanda yo tali bible mobimba exemple moni ya ozora o wana ka panza biloko papa na hotel so ke kanda e uti pa na ngate kanda uti depuis ngaka mta boso la silika osika ko matina makofi na ko finga se liboma na on plateau frère nabi est-ce que boba ke bobetsanga libaku na ko pa ke bobetsanga libaku so na uti ngoma na kiti bobetsanga ka bakanda bon yango faut finga se liboma na on plateau passe yo be omo compliqué nga frère bon il faut finga liboma frère ngabi makaboye omo compliqué nga bi makaboye ko compliqué nga te frère tout nanga ba kieso oko tout nanga tout une question fingi se liboma na pourquoi banza bolimbisanga frère na ko ba xolope ya yo na ko le frère na ko modifie na yo yo mto finga to liboma na ezwanga te ezwanga na bisa bino loko moni tato aboti yo to mama na yo moni mama aboti mama na yo frère mama na yo mama na yo frère yoka merci pareillement na bia moni mama na yo merci pareillement so la kelo mabe ngana makoki olongolango bosonga la kelo mabe frère mi yoka passe ngamba pour makoki olongola na travers tala yo mona nzambe frère liboma te yo mona frère yo ko mona nzambe yo mona nzambe prophète papa tant maman atuninga zela père spirituel nonani na benga yo na répondre ke nzamba bimelanga na kata chambre o bimelanga na tata na yo frère obesanga kanda ko frère obesanga kana obesanga spécialité à kanda omoni question na ndenge lukisi et luki biso to finga ma en tout cas ba mo kilango to reporter ndenge ken ba prophète ba ko finga ba passer ba ko finga prophète aussi c'est ça nini liti à kanda ko to finga na ko beta yo na ko bamba yo ko to nani boy et ça nini prophète bo ke na biso wapi c'est que biso so to pengwa na biso to ko maolanda ba mbata moki papa na yebisa bilelo ngo comprendre ka moni basala nzambe basa batu oyo obakutana nango bino bokutana nango te oba mona kabilo mona nango te tokana musala makasi to sala ba vina bino ngalala te yo lala na mbetu ngalala te mo lala te po finga ba suku na bia tonga na lala te papa na bia na personne exemple na lungona ki prophète na lungona ki pasteur lungona ki musala nzambe moyibi akeyiba na butu ayibi biloko ayibi na ba risque ayi azelo ko tekele loko na eloko ya yibi bakwa bokanga yet ba beti yet o tekele siko kiti eloko na oya oto yiba na pasi frère baki aro chuba tambele
Passe comme des exemples. Exemple na pesu, il faut comprendre que te musato sala ka osoko merde nga frère na finga o mabe. Vino mo bima na finga pe na kausi vina yo. Président Louison Mbata na South Africa c'est qu'il y a un chop. Mère nanga anasté la madame Fraser na habité na lobanini tala rabino mo bolanda na habité concert sur autant ba question tout na. Question pour na moni prophète na biso siliki mabe fingami awa donc moi écoute zate prophète ba question za kaka ba te c'était ba olanda biso ba tuni da tuna na ba lobi na tuno question bala Te prophète no abalite prophète za célibataire na profiter pe sabana nzambe no so tumbote o bazolanda biso na oyo pe na sengi na lobarelo combien de fois papa avant na finga mutu na kasa plateau tu na finga mutu na senga bana nzambe balimbisanga pona boya ko betsa bana nzambe mabaku mais de obeti bango libaku yo zo finga zo baba bo betsa malibaku da obeti si libaku po de jo finga na lobia so na fingi yo olimbisanga te itali na kunga te lole limbisanga mase ngana za ngana zo yo limbisanga tu na lole limbisanga bozo te biso ko fingeza mabebi silo le ko limbisanga yi pote na makomi lobi ke tout péché est pardonnable ako pardonner nga yo se pardonner no net yo no keno o pardonner te no keno abser comme voilà vraiment la monyo za monter makasi ma sœur eza omoni so bomo ko ba sala nzambe marambo tout elekela bino de ses frères elekela bino te onga na santera bino tala omoni sero na omona vie na eza ate Depuis que ngama na sera bato azana mobani nuka ngama ki ser nini ezani. Merci. Merci. Omona fandi bwe na moyo ke moya. Na bisa sero ne banele mission. Na omona mbuzu na ye. Bakomelinga LIBA. Na tuni nzambe, ti fandi bona tuni nzambe nzambe ela kisi nini. Na bisa nzambe na bakisa LA. Pwesa la libala nzambe bisinga te mwana ngako bakisa ona tinyo te. Nzambe bisinga na bakisa B na E. Sero na libabe. Sero fale kana kirdam. Boya mbisanga mutu na libabe bobesa musama kasi na musala oyo. Na omona musala oyo. Papa, ngana ba bino bo seka. Yama nzambe bino bo seka. Nga za libabe prophète. Nzambe a révélé ngeloko yo. Akosa te. Où la carte la Bible à cause Abraham te. Bon à cause makam. Pas soigner. Donc once qu'on fait le délivrance c'est pas na yo. Bien que n'a pas passé. Ndio aussi c'est mission mais faut qu'on na bureau le kana kirdam. Bo pe sabi so misala makasi. Oye pas prophète celui qui on a libabe mais on la telanga pantalon. Pour kirdam et bon on a ti mo robe oye ya mukuse. Moi ya basinga mike o singa soutien te pona ça rapide. On la telanga pantalon ma sœur. Non ça kirdam ndeni. Prophète tomoni penda comme bimalibanda Bible prophète. N'habite kirdam mango ya yo singa rabo. Ma sœur papa na bi solo mona zo na kata Bible. Non marché bi lo na kata Bible. Pas ko faire que prophète ça libanda te. Yesu lava batu papa yo le gars lavage de pieds. So za ma pesi révélation bi laver lenga mama oyo. Na laver te po yo muta mokilo kanisa nga mabe. Yesu lava batu asukola batu makolo. Didier Piana garçon c'était Mai bienvenue Findo le mannequin d'Istanbul na habité to comme penda rochiter vers la fête par prophète to moni penda moi température et comme monter na habité moi ba remerciement que vous avez pas par rapport à conversation tout ça qui moi lelo ya na yo lelo te nzambe sunga bana nzambe no surtout on appelle tika rofinga te papa italote frère tikanga ko frère oko tikanga te frère hein tikanga te frère na sangelo mabila ka sa plateau ta yo moko ba sa bolimisa fa maman na yo fa on besanga sko kanda ngalinga boyete merci pareillement comment dire yo frère ba sa bolimisa na pesi mbote et pas ya bato ba soutenir musala ya nzambe qui est toujours liboso maman Aziza Bineli maman na Vinel Molongani ya papa Jean na pesi maman Miflo wawa maman na Mati Katoka général Mbote esika zali pe na bosani tse bato ba soutenir musala nzambe makasi pe kene liboso maman Maria Unega mère double maman na Zakaria Emond Brian na pesi Mbote ainsi que maman na biso Aminata Ndongala na pesi Mbote na pesi bana nzambe nyoso tumbote na pesi Priska Landu Mbote na pesi
ma petite sœur na pesi mbote Divano Divine Kalonji ngoma na pesi mbote na pesi pe mama o abotele bino prophète ngoma na ngomba Socrate mama Henriette Omoyi Kasongo bébé na pesi mbote esika azali na pesi pe bana nzambe nyonso tu oyo batonda ke bien na kati église pona musala nzambe qui est toujours liboso na pesi bango mbote na pesi nada kapafule kingoma mbote ebele na pesi tamboy Aurélie kingoma mbote ebele na pesi bango mbote na kombo na Yesu Christ ba pambolama ba kende liboso par le nom puissant de Jésus Christ. Papa obenga nani? Naza prophète soza professeur. Papa compliqué ba nzambe je suis un homme, je suis un prophète de l'Éternel. Otu nanga so na osamela. Yo ke lo otu nanga na plateau so prophète wana osamela. C'est pas comme si papa ba injira lo. Na bien apona bisoni. Prophète osamela pona finga yo ape okoma subo to pona sani. Faut que ba na ko frère. Sorry prophète kasi sœur na biso a pesa pe moi ba remerciement na et puis a clôturer mission. Merci, je remercie ma famille, na pesi mbote la famille nanga mobimba, à mon fils adoré Mr. D Ekanga, na pesi grand frère nanga DJ, na pesi bangonyo son mbote. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini. Pardon. Tosuki awa benda donc na sepeli makasi nde bolandi biso na ba télévision na bino na ba portable na ba radio. Merveille Nundu. Hein? Merveille Lundu ba salutation na wana. Balobi pe to bosani pété bato nyonso balanda biso yo mto s'abonner na chaîne na biso ba remerciement na yo pena no s'abonner te ça l'effort s'abonner pour ça toujours informer na temps au biso to benga ngo temps moko réel pour otikala kozala des cités na chaîne na biso Ave RDC Ave Maria et simba mi bongo na mama mokonzi la reine d'Angleterre balobi na Angleterre wana reine azara moko moi sur l'équipe basi nyonso Angleterre na mbongo ye wana to bwaka kaye to tombola kaye po makambo ça la biso ezara moi trop bato musu bazara pe boye moni pe boye OK boye pe so moi $10 moi $20 mais ye pa na ye so pe so monga mukeza la rafei donc bambote na yango wana anasté la madame Fraser moto ya Yambo ya Londres wana donc babino nyonso ba salutation na bino partout besoin mi compte à moi Yann Yung je vous dis merci et au revoir, on se revoit au prochain numéro, bisous, bye.